Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonsoir, bonsoir à la famille. Ngande kola bino à moi si na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na yeli bino kaka sujet oyo. Oh mokili bobimbezo lobela ba photo nanga partout. Merci beaucoup na bato ba otia ba actualité. Bazo lekise longi nanga na ba chaîne na bango. Nzamba lola apambola bino. Donc na yeka apona solo la koye talisa keli ki aza eloko te. Banda lelo ti lobi aza eloko te. Moi moi so na kombo ya Keli akonda donc baloba ka mutu soki alingia bomayo ifaza la musika ta za la pembeni Keli oyo na minute moko bayaki ko poussa na nanga ngana eto ebalangi na ba groupe ba YouTube na ba groupe ba YouTube te na ba groupe ya ba WhatsApp oyo ngana bande ko kamba ba groupe na ngana salisa ki ya YouTube ya WhatsApp Keli azalaki di nombre na katikati ya groupe wana Keli asala ba video ebele na zana ngoko tutina ba Facebook na pona ko adorenga donc azamo na mosi moko anvia kanga azamo na mosi moko anvia kanga adora kanga na ba video na zoki nikuti ko luka video yango na sala montage na oyo boyo ka yemo na munoko na ndenge adora kanga azamo na moko mwana mosi moko donc asepelara komanga mais eza apasi pona ye akomanga Keli akokoma lelo bijou atamukolo moko te Koyoka ekutu na koloba na ye na ndimi te Keli aza kinoise aza mbokate na fingi ba mbokate te parce que mutu muso roza oye na yo Congo mais oye na yo kinsika o s'adapter na makambu ba kinois bazo sala o s'adapter na makambu bazo sala ale yo moko yo pe komi kinoise mais ye penza aya poto aza soki na mboka soki à Londres aya na ki mbokate aza villageoise na mutu makambu nyonso tu aza zoba koyeba munoko elingi koloba teke oza mayele Keli azali zoba aza zoba envia mama bijou kala asalelanga ba video ya okumisa ngai Keli nga na utaki ko na vandaki ka na lobino na mekana ko sala video ya publicité nanga na balangi mususu na katikati ya groupe o biso tozalaki wana na kati ya groupe wana ya WhatsApp parce que c'est panzala nango nazaki na moi 3-4 personnes balobaka anglais na toke ba porte na bango basala video te ba pesanga pe réponse ka ki mama bijou to sala na tika bango bongo po nga mona sala ba publicité nanga Keli tellement envia ka mama bijou alingaka zalanga azu ba video na ye asali nga mama bijou jamais na tikala kosala video nazwa mbetu moko boye ya hotel moko boye na sangisa na hotel nga wana ezalaka déjà babenga yango ezalaka eza déjà mafia nga na sala video na laksa ndaku na nga ndenge ezali parce que Keli soki osomba ndaku peut-être osomba ndaku na babibwa na bamabele kuna bandi kotonga mais mama bijou osomba ndaku eza déjà construire o déjà bamindele batonga nga na ya na somba c'est-à-dire donc Keli aye kosalela ngai video azui a tellement aza complexé azui ba video nanga azui ba mbetu moko soka modèle nini atielinga na katikati ya montage ya video o ya sala eza publicité moi j'ai accepté atela salela nga publicité et vandi na kati ya chaîne ye patie na chaîne na ye ngape na tie na kati ya chaîne nanga et ko sala nzoka ye ayebaki ki aza na projet a okende kin Keli aye koyebisa nga lobi mama bijou nga naza na besoin na kende kin nga lobi date nini oh na ba date soki ya ba juillet soki na ba fin nga lobi date wana zala na place te donc il faut que ça la réservation Keli a ça la réservation à place nga depuis si na bo sanité ba janvier a ça les réservation ya place toyokani na d'abord na bi place aux ozwa soki chambre salon cuisine ezali na valeur ya ba $40 mais tellement lokola nga na yo toyebani wanvia kana yo nga na pesa ngo na 20 o na ko tinda mutu ba vérifier Keli atindi ndeko soki ya mobali na soki oncle ya mobali na soki nani je sais pas
oncle ya mobali na ya kei akuti période wana ba janvier ba place ba ezalaki bato bazalaki vraiment te. Gérante nanga la kombo ya Niclette alakisi a présenté Kelly tous les deux appartements tozala na chambre salon cuisine. Abandi na ina oya likolo, akiti na ina oya C. Bakoti papa wana bengi bango on appelle vidéo, batali ndaku basololi. Bazalaki décider ba poni appartement oya ezali ya C. Kelly azui appartement ya C. Nga lobi il faut qu'on avance mbongo. Tour à liboso ndika pesa so $270 si je me trompe pas parce que za bambongo moi ya mike za bambongo mama bijou akota na otamsu na supermarché na kota na sombeli moi na ba G tamsu se ba PlayStation na sombeli moi na tamsu G lani donc jouer moko bébé basket moko bébé bambongo pamba 270 tour à liboso apesi 270 apesa on pas ya gérante nanga tellement lokola ndako na biso ezala lushiki ezala kaka to bongisa kaka gérante nanga azumbongo ala a utiliser ngo ngala donc siko bato ba komi ko luka ngala komi na kaka na komi siko ko tuna inga bi dépôt pesa mbongo wana donc il faut si sambongo parce que ngala zana bato belé na ko bazo linga place wana ote mama bijou ngala ko zwa ka place wana ko zwa place wana eko sala kinzamba salinga na keikin na lingina zonga ngala lobi non il faut moi na moi so ya si sambongo ngala zana no awa na bengi ngala lobi na zana no sur place si sambongo na sinon na pesa place ngala mutu mususu parce que mutu azalaki ayeko tindelanga tindelinga na si ba $300 300 plus 200 wana sali combien sali ba 600 et quelques zambongo te 600 et quelques zambongo moko be muta ko kinda sombela ngota msusu asombela ngota msusu sac asombela bambonga pamba et puis $20 hôtel à $20 na Congo hôtel à $20 donc au moins que mutango za yebi kinte mutu nyoso to yebi kin so ba pesa hôtel déjà à $20 il faut yeba déjà hôtel à $20 ndeni ne kozala. Et puis so batangelo matonge il faut yeba matonge na ba complet batu mingi ba koma ba complexe ba commune tant to zalaka na ba Congo wana omona pe bana matonge na poto bazana bango pe mukie mais tant to komi na poto to lingi to sala neti matonge eloko te bandal eloko te kitambo eloko te to komi ko apprécier ba gombe na ba limité ozape na mbongo ke niko futa tamsusu intercontinental te ozape na mbongo tamso ke ofuta memlingi te oye pa mama bijou parce que mama bijou sali place o eza prix moko raisonnable eza ko sunga bandeko mingi bazokende kuna na idée ki apesi mo 450 na ye asali un mois na ye na appartement ya mike asali un mois na ye avandi aye ko tonga ndako na ye aye ko sala ba faire na ye bato baza sa complexé bato bazali ba yebi vindenge ni vie etambolaka keli aza complexé apusa na pembeli nanga pona aya approcher nga et puis aluka yeba ndeni nga na vivre ya vivre na bakisi nga na vivre na bakisi te tozo ya place ya Keli to oboko yoka yango Keli azaki na ba projet na ye ya mabe abandai ko luka ke ni ko sala misala na ye tellement basangisa na mobali na ye basangisa kindoki bato a Londres ba ya sangisa kindoki na mobali na ye kombo ya Bible na ye bite soki bango basambela ba fimo ba bimi na France bazana batu na bango basukola bango basambela soki na église des noirs na ye bite ya Yesu ezaki église des rouges Keli aye ko approcher nga nzoka zaki bazaki na idée na bango ba projet na bango ya mabe donc ye na ba maître na bango na Londres Keli azokende kin pona koluka ba jeune garçon pona ko coucher na bango bo excusez nga na ba terme ko coucher na bango ko zo ba superme na bango ko mimango na Londres we ko sala nango nini je sais pas Keli akomi na ndako wana mobali na yakomaki mutaliboso après Keli aye koya Keli aye koya mobali na ye ko kende so na mboka nini wana so mobali na ye kende ki atiki Keli na mwana panda soki wana mobali atika ki espace soki ya une semaine Keli abimina 3 boy na ngai 3 boy boya liboso gérante nanga moni ye azobima na tongo na ndako ya Keli nazui rapport wana na bengani mwana mobali wana boy ya mibale tellement zaki tata mkolo gérante nanga zo bomba zo yoka soni azo banga boya misato azana 18 ans mwana bato amuke auti na ba Équateur kuna mwana 18 ans akotaki pona ke ko nettoyer les chambres Keli akangiye mwana wana ayoka bango déjà na mobali na bazo solola makambuki oso bimi na combien de personnes oso zui ba mai na bango combien ozana nini awa oyebi ke dele na biso za soki style 15 mwana wana ya mboka tia zalaki azama yele akanga nyoso siko tango Keli kangiye na makasi ba bimi
Kelly atelemaka keneki soki na douche mwana na tikali ko yiba yeba capote nyonso to ayibi akotisi na pantalon akoti na pantalon na ye awa abi mama azokanga pantalon na ye mwana na bimi nango ko bima mwana na bimi nango na butu wana mobali ya Kelly aye mobali ya Kelly aye ki bandi ko luka yango bango mibale babandi discussion na ndenge bayaki ko kanga biloko butu bakei na yebi teloko nini kaka pona biloko wana ebungaki bo excuse ngai po bana pe batalaka ba video pona kaka biloko wana ebungaki Kelly na mobali na opesi mbwa boy babimaka baza ko discuter na kati ya lopango wana babimi bakei basali 14 jours na kati ya ndako nanga lobi nango na tonga na bengi gérante nanga et le gérante nanga bengi nga mama bijou to comprendre te bango babanga kasi muta bimi bo banga ta mususu donc ngala ko yiko zongela bango o te to comprendre te mama Kelly lobi na butu na mobali na ye ba discuter babimi bakei ngala zongeli bango ngabi problème ni seki bosoki paki na bango malamu te o te bazalaki bien mama bijou ali na lundi mama Kelly na téléphone o te mama bijou toke na kisantu awa toke na masuki ba makambo la biso toke na kisantu problème eza nango te donc eza nango kana cadre ya famille problème eza nango te donc famille koko bomana te pona mbongo biso toke na biso na kisantu Kelly akomelanga na za na message na kati ya telefone na ngai ngape na tiki kotika na tiki boye après so na bandi ko so na mwana ngai ya mobali wana mwana ngai mobali na oya wa sala ki pana ngai za na 18 ans mokolo msusu bandi ko lelela ngai azolelela nga mama bijou na yebite soki mama wa yaki ataki nini na nzoto na ngatala mama wana abimaki atangi kombo ya boy na nga onga la bingana ki nani travailleur na nga liboso na bingana ki aye kotanga travailleur ami balaye koloba ye abi ayebite soki atikeli nini na nzoto kutu nazalaka na babiloko moko ya ye na bomba yango awa nga bibiloko nini o ayi mwana bato mboka yebi même pas kotanga bakombo ya biloko wana mwana na ya mboka lobi mama bijou benga biso na pelle ka video na la kisayo mwana na keska balala ka ina chasse biloko wana donc gérante nanga donc gérante nanga netia piquer crise mwana na komi koloba nyonso tina ndenge to tindi mwana na basala ye ba examen donc petit tindi mwana parce que tour à liboso abimaka na bango na yeko tuna siko tata ya tika na kati ndaku nanga loba vérité tata na yeko loba o mama bijou so toke ko bongisela ye ndaku akanga rapport alongoli bilamba abandi ko lakisa biso banzoto abaza na posa ya mobali na ye nini na ye telemakate yango ya za na posa ya mobali première ko bimana mobali Kelly akoloba ke il faut pas balata capote. Deuxième rapport, basala balata yango. Troisième balata yango, do fa bimana bango 3 fois do bada kota na ndako na soka bimina lelo, c'est que lobi akobimana yo. Après, ayaki ko changer mwana na ya moke donc asili selinga ba boy nyoso tumisa tuna katikati ya lupango. Tangu na yoki bongo pesinga kanda parce que moi non na zoloba na na responsabilité nga za na famille na kati ya Congo pesinga kanda na bloquer ki Kelly direct tangu na bloquer direct na yeba ki ba date ya kendeki na date il fallait zonga ba le 24 août na yeba ki ke soki aye azala mwana mo simo azana ba azali na ba azana ba compte ata 25 ba chaîne nyonso to azo tambola pona ko koloba ba masonjo azoloba ba commentaire to azotia na se ezozala ya ye moko Kelly azana 25 compte muto ana 25 compte musana na ko tilaka baninga misapi na se complexé donc Kelly tant ba yebisinga na zuna kangi na bloquer et puis bande kozela soki aye nebi kaza muta ba compte bela ozana ba téléphone ebele attention na bloquer na numéro na onga na yebi na yebi kaza na ba numéro muso ko benga nga koko saisa ko sala ta na numéro ya mobali na ko benga nga toza na poto na ko zota numéro moi na lelo koko bloquer nga na onga na luko na mususu comme pe na ko sombelo sim so na za na besoin ko sola na yo eza possible so za na besoin oluka kimia mwana mo na benga nga tinga pe na vanda kaka calme eloko liboso na tikala na groupe na nga moko to bwaka ka ba lien na kati na mona kaya zo bwaka na ye ba lienga pe na zo bwaka ba lienga to solola la biso lisusu te na ba privé na blokaye lobi na butu na vandika abo na mona na dona mona kana groupe wana na ebite sona kene na groupe wana ko sali na mona kaka abwaki tango abwaki loko natali na photo na nga natali titre nazaki kutu na tina okota na kati ya video wana te parce que na ebika za zoba
aza complexé banda lelo ti lobi do na leki musika. Donc après nga bien bon moi na mo so salinga ba komi na titre mabe atie photo na nga. OK. Ba vidéo na sala ki lobi na butu na zaki na émotion parce que na koki kondima te ke mutu oyo approcha nanga, mutu abenga nga danger, mutu abenga nga star, mutu azala so ndenge nini, mutu ngoka ye, yango mutu akobulinga, mutu soka moni soki yango na batu balobaka inutile apusa ka batu pembeni na yo. Tellement na pusa ki pembeni na to vanda mboka moko te me na pusa ki pembeni nanga. Donc akomi ko envier nga akei na kid ye moko amoni eza ndako. Oh lala ki libanda te parce que ceux qui zaki place à mabe on go tata lokolo te o lala ki na bébé na soki ya 3 ans bo sali 2 semaines na kasa lopango wana o kimi na buzoba na yo o kimi na kindoki na yo keli nini lisusu ndengina loba OK yo envier place nanga OK ozui ba vidéo na ngala ngai na kata chaîne tina leo na longola te pona olaxamino ki na complexité na ba vidéo musu ezali atangu tozo tongana no lopango wana. Tango ndako nangeza na couleur te nde loko vidéo nikeli a retirer ba vidéo et pas azo yebisa batuke a petindelenga ba vidéo esika mususu n'importe quoi a retirer ba vidéo o ndako nangana no silate yango wala bomoni aza community ko sala nga chantage nga mama bijunga na kokoza na père ya chantage te mondo nazana na yebisa mondo ba chantage so nzamba linga tombolo il faut batu basala yo bongo ngala zala jamais na vie ngala zala jamais na kimia batu ba bundisa nga kaka batu ba yebinga étoile langeza bongo nga se bozo bundisa nga na zokola ozo kata kotonga na zokola kelinga makambo na sala na yo na mobali na yo wa azala lokola joker wa azala lokola bidi wa azala lokola ki peka wa azala PD o le bia azali yo moko yebisi bana misala kuna za impuissant mobali na yo wana yo na mobali na botika la osala ngote et puis bo sala ka yango te. OK si bo bandi ko sala ngo lelo mama bijou sala ngo déjà 20 ans donc complexé moro boye ozana eloko te donc olingo diembela na simananga oyeba na batu ba yeba yo mais ozana donc oko échouer kaka et puis combien de personne ba benga lelo pona maison de passage o batu bazo kende bazo lala ba leki musika yo za eloko te. Ibino yo kanisi kiso bo selinga chantage so poza na batu na simano bazo ko appuyer yo bolibo baby samusana abo esimba te eko simba te banda lelo ti lobby oyebi mbula nini bijou abandi ozwambongo yo yebinga keli yo oyebinga mawa mingi nani loka oloba te mais en tout cas oyebi eloko eza na nzoto na yo oza na maladie yango wana okende ko partager na Congo oza na bakisi okende ko zwa biloko bana batu omoni ke ozwi yango te po ba yiba ki o yango après omoni okomi mal à l'aise obimi okimi yebisa batu vérité tina ni yo kima ekuna yebisa batu vérité tina nini yo kima ekuna okosa na mbongo ni bakoko escroquer yo za na mbongo yo ndengo za na yo za na mbongo biso batu bakonga batu bakonfia ngamo mutu na keko so bata su 4 parcelles la batu ouais pesi 6000 fois 4 et puis baye bazuba mikandela bango lopango yo za na mbongo $600 eza eloko complexe mobola na ebisio yo continuer kaka et puis bo continuer kaka ko sala nini bo sala nga publicité batu mi baye benga te ba oyebanga yo ndo zo lingo diembela na simalanga ozwelo te po yebana te nga bijou YouTube mute yebi na yeba ni po na YouTube te kutu na YouTube na yeba na rate po batu mute amabe makasi nga na YouTube na yeba ni te na yeba na po na maison de passage na batu babenga nga bauta par-ci par-là bauta po na maison de passage nga na ya po na sala ba publicité ya biloko nga oyoki ngai et puis nga na yeba na lelo te ko betelo histoire na nga te tuna bana bandal ba yebisa o bijou so kazanani yo vanda na komi ni ngala uta na bandal tuna bango ba biso bijou so kaza nani tuna bango komba bidor wana soki uta wapi mwana mboka omoni chantage chantage ekolisa ya moto moto pona wa avancer kende musika il faut kutana na la étape nyonso étape moto bazo bundisa ngala zokola ngabanga ate ngala ape amungala solo ngala banga kate menace na yo keli ekenda ngelo te ngala mwana ngwaka ti oyiba ngwaka nde bazala ngala za mwana ya ngwaka
naza mwana ngwa kanga na banga ka eloko te yo kanisi so yo yebo yo ndo kitisi bijou non ngala zo ko kende kaka ngala za ko kende na mboka na biso do tuna ka bangwa ka de bazala naza na olalisa nga na mabele te keli nga okolalisa nga na mabele te yo ko silisa nga te gazo nga bijou naza nango depuis babotanga o silisa ngo te nga na gaz nga naza gaz yo za mai sikoyo donc oko silisa nga te yeba ko ozo matisa ndenga lisusu o sala publicité ba ofute lote o moni so kende kina na ndinga malembe tungeto sala compte ninga na zung silombo ponga la carte à 30% ninga na carte o nanu na carte ba séjour oyo sala ki na carte ndako nanga et puis na carte au 30%. Ozwi ata mwa 100 wana lokoza mutu anzalo ke sa e la bana na yo kota o sa e la bana o ba sha mais loko sali bongo ozwa eloko te na lobi na yo eloko te okozwa siko publicité wana efuta yo comme na combien de vues na vidéo salaki donc keli akonda keli do ba abonné na nganyo surtout en tout cas bo limbisa na yebisa bino na binga za na mutu arando te mais na mondo na koti na zaka prête na nyoso soko yelinga na bino okozwa ngo siko batu na bato yo batu bako juger te batu bako juger batali ndako wala balbi oui mwana mwasi oui ana ndako na ye quand même yo za na nini yo keli mutu nyoso to ava critiquer ya nganda ko za na matonge otali nanu ya yo balobaka vo longola lipoto eza na liso mninga milongola na oya yo otali nanu vina yo biye nga na nini pona finga biloka bijou nga na nini pona finga biloka bijou pona yebisi bino na bezawa na mokote bozela mko mususu ekosila na yela bino ba publicité ba keli complexe moko boy complexe banda loti lobby to yo kanso okwesanga jamais et puis nazaka bijou na tika la bijou OK yo envie ngati yo wa envie ngo betelanga maboko ti yo zaki mukala na ngati na tindio sala publicité ozolenga mukala complexé moi c'est à moins cher alata ba sentir le quoi soki ndenge nini ba sentir na wana style nini wana style nini yozo keno luka ba cheno makasi po diembela na sima na bango zo luka sexy ngana lobi na oleka na chaîne moko mama ngo to sito sololi na elelo na oleka na chaîne moko pona olakisa batuke oza zoba oza na eloko te oza na malade na yebi ke bino kuna na Londres Paris ba futara bino bato malade mbongo ebele yango na okende na ngokini et po bakisi na yango bakisi na bakisi yo ninga okende ba donc ba super mabana na ozunga na poto sa na ngonini osala na ngonini approche bible na sa mapeka na mobali na o azanga forme wala mobali wana azalo kwa ki peka siko nazotiela bino Kelly Joyce ndenge akomisa mama bijou alobi banguna na nga bakufa te banguna na nga bazalaka kaka Kelly yo pe di nombre yo pe kokufa te yo pe zalaka kaka o comprendre o metango yo bimaki obimoki na mulimo no mabenda ko mobimba na tango couleur zana otiela bino siko ba video akala mingi to mona ndako mobimba ekoti couleur Kelly yo kokufa to moni ngo so andima ngo so apprécier nga mo sa muté ya malamu omoni ba fleur so bwakela nga nzamba sa liya bango donc yo pe Kelly kokufa te zalaka kaka na tieli bino siko video ya Kelly bikonda Kelly sida Kelly ndoki pota la Kelly ndenge bande ko adorer mama bijou adorer nga la musika ti alobi te tika na pousse na pembeni na mais tellement pousse na pembeni ngo ki chaleur ezikisi yo ya mwana mungala olapa ndoki mtoto motema ya Edo Arlette mwasi ya mabo mtoto bambote bele na bienvenue mtoto motema ya Edo Arlette mwasi ya mabondeli nani mususu groupe ya de babor nzambe vraiment apambola bino merci na mama bijou na msalo ozosala vraiment ya kitoko balobi mokili soki ezalaki donc soki basi ya boye bazalaki ata 10 na mokili naza sérieux ya se azonga kale polisi moya zonga eza te mpo na miniti oyo bato ndenge bazosala mabe mais soki bato ya boye lokola mama bijou bazalaki 10 mais ye sasi azonga kala en tout cas vraiment mama wumela ozosala mosala kitoko continue kosala mosala na yo babi mutu soko osala mosala malamu bato ya mabe bazalaka wana mpo na kokanga bato ya mabe bazalaka wana mpo bakitisa yo mais kolanda bato te yo sala mosala na yo nzambe akozanga kopambola yo te toza vraiment tozozwa yo pena na kati ya motema vraiment toza pena na nini donc
bazosala po ebele vraiment bakosala yango te. Mais yo ozosala mosala kitoko vraiment nzambe akontinue kopambola yo apesa kaka motema wana ya malamu, motema wana ya kosala mpenza mosala, motema wana mpena ya kozala na bolingo mpena na bato nyonso tu nzambe vraiment apambola yo. Donc banguna na yo bakufa te bazalaka kaka wana mpo bamona oyo nzambe akosala kati na yo. Vraiment napesi bino bambote ebele, nabosani na napesi mbote appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongé, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur, au cas où le courant de Congo est faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, les TV, les frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. De la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidon vu. Tu veux la salle du Benamo. Je sais pas si bon mon bien. C'est ça. C'est ça. Douche nabisseuse à douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidon vu. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour. Venez nous contacter sur notre numéro pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça. Appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci.
appartement de chambre, salon, cuisine. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique ko bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Obisonyo sona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obisonyo sona bilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Ezali na ndenge na yo mwani Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Pendant qu'il y a le 7 juillet, le 10, toujours sous qui ça. Tout le monde a un cadeau dans la main. Maman, je vais faire la champagne. Oh voilà la musique qui a la musique. La bidon, c'est vieux, vous voyez la moi. Ouais, babi bana poto bien souvent yango ndete bisaki bino ya tombola. Toza pena awa na ye moko grand pote même mama bidor ambiance ezole ka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate kaka awa. Ni par ailleurs chez mama Bijou Bidor. Toujours na Inter
toza toujours na matonge awa na commune ya Kalamu toza wana Irebu A37 bus abi ane makambo abi ezalaka nega toyebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre faut vendre dans très à l'aise abi Didi Mole la canadienne faut ça là toza na ba Juliette la cadette awa toza na ba Belo veut dire que eza oinda la référence c'était Zali. C'était tout ça qui comme voilà, il y a qu'à coller la tête. Les nitres cash. Moi on avait ta boudara bien. Sindega toyebisaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi ke eza ya koyinda bato babandi kolia vedi ke nayebisi bino bato babandi kolia nde toza na mere na biso awa mere numéro 4 alie mpe ya ye mere namoni olia olingi mere ona mona Sylvia merci Bena Vanini